qui oyo azali kolabo bandeko oyo bozali kobenga biso en groupe ezali vraiment malamu te tokende epai ya mama femme combattante mama Yuyu Mutumosi motuna na yo epai ya kolabo oyo azali ko supporter moto oyo azali koboma ba congolais topesi yo maloba. Bonsoir à tous. Merci de me passer la parole sur la radio. Je voudrais poser une question, une seule, à Monsieur Francis Kalombo. Monsieur Kalombo a sans cesse l'habitude de nous parler de l'état de droit en République démocratique du Congo. Monsieur Kalombo a sans cesse l'habitude de nous dire que son raïs, Monsieur Hippolyte Kanambe, connu sous le nom de Joseph Kabila, a institué un état de droit en République démocratique du Congo, que Monsieur Hippolyte Kanambe a pacifié le pays. J'aimerais qu'il m'explique à quel moment il a vu que le pays, que la République démocratique du Congo était un État pacifié, alors même que nous voyons que les catastrophes qui sont en train de notre pays, à hauteur, par exemple, des viols qui se passent dans le Kivu, Toyebi Keba viole les Osama Manakatsa Kivu, 1200 femmes sont violées par jour. Est-ce que c'est cela que M. Kalombo appelle la paix? Qu'en est-il du génocide qui se passe actuellement sur notre terre, sur notre sol? Est-ce que c'est ça que M. Kalombo appelle la paix au moment où même on n'arrive pas à arrêter les Kuluna en plein Kinshasa? Donc j'aimerais que M. Kalombo nous explique qu'est-ce qu'il entend par le mot pacifier. Parce que pour moi, pacifier un pays, c'est-à-dire c'est un pays sécuritaire, un pays où les habitants peuvent vivre en toute sécurité, sans craindre d'être arrêtés pour un oui et pour un non, sans craindre la torture pour un oui et pour un non, qui nous explique ce qu'il entend par le mot pacifier. C'est tout ce que je voulais lui demander. Merci. Merci, Osana Maloba. Merci beaucoup. Oui, Francis Kalombo, te plaît sur Maloba. D'abord, on a corrigé que d'abord, on a corrigé dans notre traité. Au contraire, ma valise vraiment moi, l'amboga, au défendre les terrains l'amboga. Ok, madame, merci d'abord pour votre question. Et je le signe et je le souligne. Et si vous venez aujourd'hui à la République démocratique du Congo, à l'époque du maréchal Mobutu, avec, pour aller même au centre-ville, il fallait être en bleu-blanc. Les gens ont oublié qu'il y avait des PCLS partout pour contrôler les gens. Et lorsque vous avez tous vos papiers, il fallait même qu'on vous demande votre carte de baptême. Cela a existé au Congo, il ne faudrait pas oublier ça, madame. Et il faut comprendre une chose, il n'y a aucun détenu politique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et tout ça, les journalistes parlent, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui en République démocratique du Congo, en respectant les règles du droit de la République, en évitant de tomber dans ce qu'on appelle une infraction du droit commun. Donc nous venons de très loin. Et vous me parlez aujourd'hui de l'insécurité, maman. Même en Europe, on vient de tuer tous ces... Toza Koyokayo. L'insécurité, les viols marquent du tout. Ce n'est pas au Congo du tout. C'est en Europe. Les nombres de violets qui sont en prison. Merci Nabanzi et Maman Nabiso Yuyu Mutumosi. C'est vrai qu'il y a des problèmes encore, comme partout au monde d'ailleurs. Il y a de l'insécurité comme partout au monde d'ailleurs. Et les gens meurent pratiquement tous les jours. Je viens d'apprendre aujourd'hui en France qu'on vient de tuer un couple de retraités dans leur maison. Ils ont été tués aujourd'hui même. Regardez les infos. Donc il ne faut pas... Il arrive au pouvoir, il trouve un pays morcelé. Pour téléphoner à Goma, il fallait faire des 00250. Vous oubliez, aujourd'hui, vous faites des 243 pour avoir Goma. Pour aller quitter l'Est de la République, arriver à quitter, c'était impossible. Il y avait des groupes armés partout. Aujourd'hui, il en reste peut-être que 4 et pas plus tard qu'hier. On a décimé les Maïmaï et aussi les Mirés n'existent plus à un moment donné. C'est vrai, on a connu des problèmes et nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à tout ça. Mais on peut circuler aujourd'hui d'est en ouest en République démocratique du Congo, même sans pièce d'identité. Vous n'allez pas être inquiété comme à l'époque. On vient de très loin. Et aujourd'hui, je mets quiconque à défi, il n'y a aucun détenu politique en République démocratique du Congo. Aucun journaliste n'est arrêté en République démocratique Monsieur du Congo. Kalombo, Monsieur Kalombo, le culot ne nous...
Monsieur Kalombo, vous avez le culot de nous dire qu'il n'y a aucun détenu politique en République démocratique du Congo. Parlez-nous du cas de monsieur Armand Koulou, qui a été assassiné dans les geôles kabylistes. Dites-nous, Nabanzi Mama Nabiso Yuyu Motomosi et Pai Nayo na Vous avez le culot de nous assassiner. Il avait été arrêté. Politique en République démocratique du Congo. Qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Au même moment. Vous n'avez pas. Mais attendez, monsieur, s'il vous plaît. Un peu de décence quand même. Un peu de décence. Allô? Oui, Tozali Koyokayo. Vous l'avez que dans votre. Vous avez des détenus d'opinion que dans votre imaginaire. Citez-moi le nom. Celui qui a frappé sur Berlusconi a été arrêté. Celui qui a frappé sur Sarkozy dernièrement a été arrêté. Autant qu'on a arrêté. Il a été arrêté, monsieur. Il a été arrêté. Monsieur. Je termine. Monsieur Kalombo. Je termine. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Il a été. Vous me laissez terminer. Je rebondis juste. Et après, je vous laisse finir. Je vous laisse finir. Vous me laissez terminer, madame. Élégance. Je vous laisse. Un peu d'élégance. Vous me laissez terminer, vous allez parler. Ok. Écoutez, l'élégance voudrait que ça tant que femme, un laissier. Vous me laissez terminer, madame. Nabanzi, Francis Kalombo. Nabanzi. On a arrêté le monsieur qui a vous agressé me laissez terminer, madame. On ne l'a pas assassiné, monsieur Kalombo. Madame, vous me laissez terminer. Ce que vous trouvez dans votre imaginaire, ce n'est pas la réalité. Le suicide en prison en Europe, ça existe. Ce n'est pas pour rien dans vos gares d'avion, on trouve rien qu'un béton pour que les détenus puissent dormir. Et même à manger, on leur donne jamais dans des bouteilles. Le suicide existe en Europe, tout comme partout ailleurs, même dans des prisons. On ne met même plus de draps dans des prisons parce que les gens se suicident. Alors, à un moment donné, madame, il ne faut pas imputer des choses. Il faut reconnaître une chose. Nous venons de très loin. Et lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a supprimé tous les prisons d'exception. Ça n'existe plus. Les BPRS, les langues de chiffres, faisons 12, 13, 14, 18, n'existent plus au Congo. Vous pouvez ne pas accepter la réalité et celle-là. Je vous mets à défi. Citez-moi le nom, un seul nom d'un détenu politique. Merci, Francis Kalombo. Nabanzi, s'il vous plaît, madame. Allô? Je vous réponds que M. Matungulu a été arrêté au même titre que ceux qui ont touché sur Sarkozy, sur Berlusconi, sur n'importe qui. On ne peut pas faire ça. Il a été arrêté. C'est tout à fait normal. Chebea aussi, il a été arrêté, c'est suivi. Merci, Nabanzi, Francis Kalombo. Non, Nabanzi Tokende, na ordre. Nabanzi. S'il vous plaît, Sibéria a été assassiné et nous condamnons, tout comme aujourd'hui, dans ce pays-là, je ne sais pas quoi, le monsieur qui a pris son arme, a mis une bombe et a assassiné des gens. Et vous n'allez pas me dire que ça ne s'est pas ce qu'il fait, ou on assassine. Chez madame, là, je vais vous dire, suis la France. Les infos aujourd'hui. En France, il y a un couple de retraités qui ont été assassinés. Monsieur Kalombo, Nabanzi Kalombo, Nabanzi Francis Kalombo, Soki Ozali Koloba, Total Kape, moi, miniti, Pambate, na question moko, olé 20 minutes. Nabanzi, question moko, olé 20 Allô? Nabanzi, question moko, olé 20 minutes ou bien 15 minutes. Ezali trop parce que Batu Bazali est belé. Tous les jours. Nalobi Francis Kalombo. Francis Kalombo Nabanzi topesio nanu malobate. Pambate Batu esengeli Batu na motuna moko o répondre. Wana tokei na mususu parce que. Oui, tozali kolanda parce que Batu Bazali est belé. Ozali koyoka biso très bien. Batu Bazali est belé. Tokende nanu tozwa. Motuna epa ya Rex Kazadi, Motuna na yo epa ya Francis Kalombo. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Reboto Papa Nabiso. Bonsoir. Je me présente, Rex Kazadi, porte-parole des combattants de France. Bonsoir, monsieur Kalombo. Bonsoir. Allô. Ok. J'aimerais qu'on fasse ensemble sur un petit bilan des 5 chantiers. De manière un petit peu dépassionnée. Aujourd'hui, vous faites l'apogée des 5 chantiers de la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de parler de la sécurité. Aujourd'hui,
nous savons qu'à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons des incursions. Nous avons des incursions de l'armée rwandaise. Nous avons des Hutus, les anciens soldats Hutus qui sont encore là, qui n'ont jamais été désarmés par l'autorité congolaise. Nous avons un certain nombre de soldats qui sont à l'est du pays, qui violent, qui tuent, qui pillent la population civile. Et en tant qu'honorable, j'aimerais vous poser la question, à savoir en termes de sécurité, combien avons-nous, Congolais, de soldats? Combien avons-nous de soldats dans l'armée de l'air, dans la marine et dans l'armée de terre? Et j'aimerais approfondir ça en voulant savoir aussi combien disposons-nous d'avions, de chasseurs de combat en République démocratique du Congo, parce que nous sommes un État. Et je voudrais d'abord commencer déjà par ce sujet-là, avant d'entamer les autres secteurs des 5 chantiers, c'est-à-dire la santé, et l'eau, l'électricité, etc., etc. Déjà, cette question-là, est-ce que vous pouvez me répondre? Merci. Eto Kei Nalombangu et Père Francis Kalombo Nalandi. Nabanzi Olandi, question, il y a Rex. Topesio Maloba. C'est-à-dire le 12, nous allons recevoir. Francis Kalombo Nabanzi Topesio Maloba. En quelques lignes, hein, je peux vous dire en quelques lignes. Ok, merci. En ce qui concerne les 5 chantiers, je vous dis en quelques lignes. Au jour d'aujourd'hui, lorsque le Congo est devenu indépendant en 1960, les Belges nous ont laissé 145 000 kilomètres de voies de communication, dont 1000 à 1300 seulement revêtus. Et en 1971, lorsqu'on crée l'office des routes, il n'a resté que 55 000 kilomètres que l'office des routes a entretenu. C'est-à-dire 90 000 kilomètres de routes étaient abandonnées. Aujourd'hui, où nous parlons, lorsque Kabila est au pouvoir, oui. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Je vous ai une question très précise sur la sécurité à l'est du pays. Nous avons abordé, je vous ai dit que nous allons discuter des 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'est la sécurité, c'est l'eau, etc., etc. Donc nous sommes pour l'instant que dans la sécurité. Voilà, je vous ai posé des questions très précises sur l'armée congolaise. Voilà, en ce qui concerne la sécurité, voilà ce que je vais vous expliquer en ce qui concerne la sécurité à l'est du pays. Nous avions en 2006 plus de 600 000 Hutus rwandais dans notre pays. Il n'en reste que 6 c'est combien là? La majorité soit sont rentrés au Rwanda. Merci Nabandeko. Nabanzi tozui mwan kokosokuna esika ndeko na biso. Nabanzi bandeko mwan kokoso vraiment na bandeko tozaliko koba se na masolo na biso mpamba te esika oyo mwan kokoso ekoteli biso na nzela ya machine. Merci papa na biso kuna mayamba na nzela ya régie na loyembo kitoko na banzi bandeko bazali ebele o bazali kobenga mbala moko moyena ya mbabino ezalite na kokende na lombangu epai papa na biso Dompei Mvita Kanga motuna na yo epai ya Francis Kalombo. Merci. Na banzi Dompei Mvita Kanga motuna na yo epai ya Francis Kalombo. Allô? Oui, tozali koyoka yo. Ndeko na biso Dompei Mvita Kanga. Soko zali na nzela ya singa topesi yo mala. Tomoni ndeko na biso azali wana te asili kokatana tolekana epai ya papa Carlo topesa ye motuna epai ya Francis Kalombo. Merci. Merci mingi papa Diane na bopesi ngai maloba na pesi bino nyonso mbote pona lingina zala mokuse bandeko baze belé po bali basolola. Première question na Francis Kalombo ezali. Est-ce que Francis Kalombo azali komona soki kanambe lelo azali na PPRD donc PPRD en avenir te? Première question na ngai wana. Deuxième question na ngai ezali, comment se fait-il que Francis Kalombo azali député na tozali koyoka yo? Nabanzi ndeko deuxième question ezali Nabanzi Carlo topesio maloba to comprendre te ndeko okatani
Allô? Ya solo tomoni ndeko na biso lisusu azwi nkokoso répondre na première question na ye nde okoyeba tokoleka na ndeko mosusu mpona deuxième question. Merci. nakanisi TPRD eza na avenir parce que eza partie numéro 1 na Congo lelo na nombre ya baéglise, c'est le plus grand parti implanté sur toute l'étendue ya République, donc eza vraiment na avenir et Joseph Kabila asali choix bien. Merci. Nabanzi bandeko na biso oyo bazali kobenga na nzela ya singa papa na biso Dede Basele topesi yo maloba. Bonsoir, bonsoir et bonjour à tout le monde. Oui, topesi yo nasepeli mingi pe nazongisi matondo mingi epai na bino kuna na studio. Nazali na mwa motuna ya kotuna Francis Kalombo ngai Dede Basala. Donc na kotuna Francis Kalombo toyebi malamu. Toyebi bien toyekenya na Paris. Tomonaka ye babiloko asalaka beta bakula ayebi souffrance à poto. Lelo yo babwaki na mabanga tout et tout. Tomonaki ye ndenge azongoki na mboka azu poste. Donc die Francis Kalombo abosani passion yo bato poto bamonaka na ba hiver na ba kayo mboko. Mais lelo ye azongi kuna tozoyoka yo ndeko na biso. Allô? Ndeko na biso Dede Basela topesi yo maloba tuna motuna na yo. Allô? Nayebi te nabanzi ndeko na biso Dede Basela topesi yo maloba soko zali ko répondre. Allô? Nabanzi ndeko akata na nzela ya singa bandeko bazali ko benga ebele moye na yamba bango nzela moko ezali te. Vraiment nazali ko comprendre te ndenge nini nakoki ko yamba bandeko nyonso tu na mbala moko o bazali ko benga. Vraiment bandeko o bazali ko benga quand même bozela ta mwa moke to yambaka moko ekozala malamu mingi mpamba te bozali ko benga ebele mbala moko na yamba bino te. Nabanzi nakokata ligne mpo na yamba yaya kuma kuyiririe oke chaze yaya malabantione kina kikala kinkan changu zisiri oya franco tusisirikileki mansanga mase kuyiririe yaya kuma kuyiririe oke chaze yaya malabantione kina kikala kinkan changu zisiri oya franco tusisirikileki mansanga mase kwa mikize iko kilubu kifuata lutumba nsikili kinsambi ikina kwa mwe antiala kina kwa kina mboka kimbeni kina kwa kuyiririe yaya kuma kuyiririe oke chaze yaya malabantione Merci kuna papa na biso mayamba kuna na régie. Nabanzi bandeko nyonso bozali kolanda biso na mpokwa mwalelo bolimbisi mingi. Bolimbisi pamba te bozali kobenga bino nyonso tu en groupe. Donc en grosso modo moyena yamba bandeko ezali vraiment te. Alors bozali kobenga nga bino nyonso tu. Moyena yamba ezali te. Ezali malamu bandeko moto moko akoti asali intervention na ye abimi nde na koyamba lisusu moto mosusu tokei na lombangu topesa dompe invita kanga mituna na yo mibale epa ya Francis Kalombo nde otiki biso. Merci. Na éviter soki ndeko Francis Kalombo azali wana azali na nzela ya singa motuna na matondo yenge ndeko Francis Kalombo nakanisi ezali malamu ndenge oye na radio pamba te sengeli oyoka point de vue ya ba combattant mbeto yoka lokuta nyonso oyo kopanza du matin au soir parce que je le sais très bien que même sans être député yo lobaki que tu ne peux jamais trahir Hippolyte Kanambe. Donc ndenge tozali koya c'est une formalité parce que lobaki que tu ne peux jamais. Donc jamais ezala sali malamu ezala sali mabe ezala ndenge nini. Donc ya yo c'est déjà un cas clos. Naza très surpris.
nakoyoka yo ozali ko parler ya ba réalisation soi-disant ya ba 5 chantiers. Donc je reviens sur la même question. Au lobby pacification, au lobby que non, il paraît que ezali tango master na yo akomi mokonzi kuna nde bato bakuti koloba. Mais na ebité so kola ki na Congo, peut-être tango na zaki na poto, zaki vraiment na Congo te. Et so to zaki na Congo déjà que déjà à Bané 90 après conférence nationale, les gens pouvaient parler. Hein. On racontait, moi j'étais à l'université dans les années 80, 87, on ne nous arrêtait pas forcément. Donc je ne pense pas que on est allé argument. La question est, oui, sincèrement, quelle est la punition député comme vous, déshonorable comme vous, qui a déshonoré la femme congolaise, n'a qu'au finga ma finga moko, vraiment, ezali ma finga moko, ezali dignité d'une femme. Je parle ici de votre ami Yves Kisombe. Il y a une radio. D'abord, réaction na yo ezala kinini, parce que toi qui réaction officielle était, est-ce que vous personnellement condamné ango? Premièrement. Deuxièmement, mouvement d'abino, d'appauvrissement du peuple congolais. Est-ce que vous condamnez ango? Sanction nini, vous prévoir pour naïe, parce que tout le monde dit ami, de quoi média, télémi, mais résultat, malin, ezali communauté, alors que vous allez parler biso na liberté d'expression, ainsi de suite. Maintenant, soana, Yves qui sont dans Salaki, Yango ne obengi liberté d'expression. Maintenant, nous avons merci beaucoup. Je crois que Bozo Fana Poto n'a expliqué bien le mot. D'abord, nous avons condamné ma propos à Yves qui sont mais nous avons dit que les conversations privées sont sacrées. Même dans ma conscience, on va faire aux États-Unis. Il va bien qu'il y ait un téléphone dans celui nous regrettons que les conversations privées de Milibanda. Mais nous avons informé que nous condamnons ce genre de propos. Nous avons dit que Azali Ata Moukete, bien qu'il y ait un contexte, nous avons mais nous condamné. Mais la ici honorable Yves Kisombe a fait pardon. Bakutana ki bango mibale na muto ye a offensa ki oye a menace ki ba harmoniser ba bongisi koloka ka kumba mapafe na kanisi kulimbisana ile kinyoso pardon ile kinyoso o tuto gosa na mokili me bango mibale ba si ba bongisi malobo ya lobaki et c'est perisa bisote et c'est perisi motumote tant à sanction o bisote kuyi kozwa na kanisi bolingi to fala état de droit. Un état de droit c'est le respect des règles établies. Biso to ozele sanction d'engeni puisque même muto ya fingi ce qui a tenu ba propos apporter ni plainte ni ko saisir parlement quant à ce et à l'indicier Yves qui sont pour Yves Basenga qui est pardon. Donc c'est un problème où tout l'indité est la malambo canabiso où tous condamné mais je pense que basi ba bongisi ba ngomi balé moyen to envenimer situation de wana lisusu ezalité. Bon, quant à ba problème mususu o yo ko yiko en tout cas moi personnellement dès que Salama qui n'a condamné qui en on dit que va te bérer va condamner qui d'abord dit va propagande voilà azalité mais il faut tout évacuer boyer évacuer honorable à qui n'a pas présenté des excuses mais na ligne na zone ça yango que ils ont eu conversation moko bango mi balé na téléphone et que asala qui va venir soit na to ko ndi ma yango te même si ba bongi. Merci. N'avons-tu enchaîner à une deuxième question, papa? Deuxième question, non, papa, toi, tu es la bande de commission, pour Bazako Bengebele. Merci, Ozana Maloba. Vraiment, n'a tout nayo, monsieur déshonorable, nini, soi-disant, Bolimbi, c'est un botani combo. Ce qui m'autorise nanda kunayo, abomi wana nayo, et que sur ma condition déterminée à porter aux plaintes, pardon, Bolimbi Sani. Est-ce que l'État a un droit à intervenir dans ma cambo? On a droit à intervenir. Merci beaucoup. L'État est en droit, il y a pour se saisir d'office au Kangamutouana parce qu'il a offensé l'État. Il y a aussi qu'on explique que tout ça n'a état de droit, et moi je suis juriste, et je te parle. Même en droit congolais, même en droit en Europe, ceux qui ont enregistré et qui n'ont signé aucun tribunal, et dans la photo va compter les seuls écoutes, les seuls enregistrements, où il va compter un tribunal, va condamner ils allaient seulement où ils allaient obtenir d'une manière où va venir légale, c'est-à-dire juge a autorisé sur l'écoute et qu'il n'a pas de journal Le Monde en France. Bazo porter gouvernement français plainte parce que Bachaki
journaliste moko à l'écoute sans même et à l'autorisation à juge d'apporter plainte pour la violation à ma droit. Donc, c'était une conversation privée entre Yves na téléphone à Bengi Mwana Wana. Tu condamner ma propos Wana, tu condamner. Mais même ceux qui Mwana Wana, ceux qui bandent à l'objet qui me portent plainte et que c'est Nina Oyo tout. En tout cas, on retrouve dans la justice dans le monde entier. Donc, oui, que même la justice ne peut pas condamner cela, tout simplement parce que d'abord, les conversation privée qui est sacrée, et des deux, parce qu'enregistrement et audio, nous n'aurons jamais en considération. Merci. Merci, Francis Kalombo. Merci. Tolandio, Tokei et pas général Kawele Topesio, Motuna Nayo Mibale et pas Francis Kalombo. Maton Domingue Papa Diana, premièrement, je regrette beaucoup. Il y a Koyamba vampire où il a collaboré très, soi-disant honorable, mais il est déshonorable parce qu'il est en train d'accepter l'inacceptable de travailler avec un étranger à la personne de Hippolyte Kanambe, soi-disant Joseph Kabila. Mabanzi Ndekonabiso Alain Soki Olobi Lissus Tokolongola Nanzela Singapore Mbate Ozali en direct. Merci. Papa Kawele. Hier alobi que mboka wana ezali état de droit. Ce qui ezali état de droit. Mama oya botaye na minito ya zali wapi. Ngai nazali na ba document na kopesa ye na ko transmettre pa na yo opesa ye ayebisa biso bisika mama na ya zali po alobi que pays wana ezali état de droit. Motuna ya suka mibale po bandeko bazali mwa mingi na poko na lelo ameka ko éclaircir ngai ba kombo ya bato nazali kopesa Théo Ruguiza oyo azali na ADG ya Ofida, Azarias Ruberwa, Kazadi Niembwe, Machako Mamba, Claude Nyarungabo, Bisengimana, ces 6 personnes wana apesa ngai ba nationalité ya bato wana malobombo kabila. Merci et Francis Kalombo Ozana Maloba. Merci beaucoup. Je pense que Nabani dans la deuxième question, Ruguiza, Ruberwa, Kazadi Niembwe, na Bisengimana. D'abord na kina na Kazadi Niembwe. Kazadi Niembwe awanga na keloko mogote. Mama na ye azali burundaise. Papa na ye azali Congolais Mutwakasai mwena ba kwa mulumba pe bakasaye bayebi na nganda shika territoire ya papa na ye. Donc mama na ye azali burundaise, papa na ye azali rwandaise. Tout comme lelo oyo toyebi ke koko ya Jean-Pierre Demba azalaki mundele et que papa na ye mama na ye bakiti descendant donc aza congolais. Lelo toyebi ke Kengo Adondo mama na aza rwandaise, papa na ye polonaise mais congolais. Donc, à un moment donné, quand la radio va mourir, ça va battre, non pas parce que c'est contre les Tutsis, mais c'est battu parce que l'eau est l'opinion. Et là, Azaria Sourouberwa, mais que dit la loi de la République démocratique du Congo face à ces problèmes de la nationalité? Donc, et les gens, nous sommes en loi à le comparer, est-ce que bateau va congolais, tout va congolais? Parce que décider d'un état de droit par rapport à ce que la loi dit. Aujourd'hui, na Rwanda, Lobiboye, est rwandais, toute personne qui a le sang rwandais. C'est leur constitution qui le dit. La Congo, constitution, Kengo Adondo, même si on a Rwanda, on a Rwanda, Rwandais. C'est que constitution rwandais Lobibongo. Donc, mon frère, toi, on a Makila rwandais, avant rwandais, pour avoir rwandais. Mais Congo, Lobi, nationalité valide et unique. Nous avons choisi une nationalité congolaise après la nationalité en Amoussous. Mais Barobi, qui est congolais? Ce qu'on toute personne ou tribu, ou groupe ou tribu qui a été au Congo avant l'association au Congo à l'indépendance. Or, papa n'a pas allé avant, Fali Bisengimana depuis tant Mobutu a nommé indépendance. Est-ce qu'on va imputer la nationalité Bisengimana? On va imputer la Kabila? Non. Pour que ça rappelle quand même, na moi Moutou, il y a Kabila et na Congo, aïe, au coup, ça va tout à la Congo, il y a une nationalité.
aye kokuta bango bino déjà tanga mobutu basi bapesaka bango bafanda na bango awa donc boya koimpute motu yango ye aye kokuta asali constat baza bamikolo na ye batata na ye oyo aye kokuta bango na nationalité wana epuis akuti bango awa na Congo ye te moto ayaki na bango de deux otuni mama na ye aza wapi na minute oyo mama sifa na Lubumbashi donc aza na Congo mama na ye afandaka awa biloko na bino yosaka elengi wana nalobi mama na yo précisément ta mère ta maman ok mama na ngai okoala no pe na document eza kitoko po mama na ngai aza na minute na biso na Paris na Melun na ko peso même adresse donc afandaka na France Pénard aza na mukanda na ye afandi na ye normal auti kozala awa auti kozonga c'est ça maman na ngai na ko peso même kombo na ye donc aza Pénard afandaka kuna ayaka akendaka et voilà. Mais pourquoi il a demandé l'asile? Pourquoi il a demandé l'asile si les Congo c'est beaucoup. Mais merci beaucoup. Je crois que maman Nangaï, ça fait plus aujourd'hui, ce qui n'a pas tangela yo, tout na témoignage à Batutu. Ça fait plus de 10 ans maman Nangaza na poto. Donc, soit Kendaka Liboso et puis je t'informe qu'il y a un séjour normal. Car ça 10 ans, il y a un maman Nangaza. Mais tu peux te renseigner aussi. Donc, et réalité que ndenge ozokanisa ke akina iko politique to asali bona vous avez des informations erronées ya ona uti tobine ba tumu ba betela bino masolo ya mutu musu bakola ngo nanga soit kombo ozanango soit document ozanango okomona ke komba mama na ngai eza o bezo zala nango ana te et puis que na ofra vérifier na bareni no kuta e kuna te ana de kuna te mais ava kuna afana ga tu peux checker na séjour ni na banango to go sambela kutu makambo wana te bon même ce pas ça qui demander d'asile na bamburo ya kenda ki kabila te mutazalaki na pouvoir et ala ki tanga mobutu so ka seki ya zinsenga kimaki torture ya mobutu que ça qui état de droit donc on dit que aux autres tombés na bino dans toujours dans ma province donc ma mère est en Europe depuis plus de 10 ans aujourd'hui donc ça n'a aucun rapport elle pas elle seulement toute ma famille. Donc, tout va na photo, ça fait des années que tout va na photo. Merci donc, et merci Francis Kalombo. Nabanzi na au répondre. Nabanzi au répondre. Francis Kalombo Nabanzi même papa na éviter ce qui est bas de nos na lobby et Nabanzi Francis Kalombo na motuna au répondre na mokuse pambate bandeko bazali ebele tokei et pas ya ingénieur Alain Ikulu motuna na yo comme ça otika bandeko misusu na ligne. Merci. Ok, allô, bonsoir Radio Lisolo. Oui, toza koyoka yo motuna et pas ya Francis Kalombo. Ok, Francis Kalombo, d'abord je représente Alain Nazana Hollande. Mais on a une question par rapport à Moko Bisso. Puis il y a une téléinformation Francis par rapport à yo. So il y a un liboso muke. Est-ce que Francis Kalombo dit que ça a la réputation ma bien à poto? Nabanzi Motuna na yo Nabanzi Francis Kalombo Motuna ezali oyebi ke ozali na réputation mabe awa na poto Alain Ikulu otika na Motuna moko mpamba te bande ko vraiment bazali ko benga ebele esengeli na pesa mutu moko na moko liloba. Nandimi ta examen ke na pesi question na nga ya suka na bi Francis toi qui es un homme comme nous oza collègue ya biso banda poto oyebi poto ndenge ezalaka si nous combattons pour le Congo c'est parce que nous aimons le Congo. Nakanda na nga ya muke ezani France si bato nyonso bazui problème na kin o ya diaspora pe ba banda awa ba combattant et non combattant nyonso ba betami na kin pe bazui problème ezana kombo na yo. Est-ce que vous avez bien résoudre ou bien on se défendre encore bien pour bisabiso quoi? Parce que mon jeune à kin a eu problème ou pas? C'est Francis Kalombo qui a la tête. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord na ebisao ngana za mwana poto na tikala za na réputation mabete na poto na zala na poni na mutuke na poto na wila mwasha mutuke na poto na lia munga mutuke na poto na teka drogue te na poto na beta chocolate na poto na beta plonge na ngana restaurant na poto na sala na kabola kwa na kabola ba parti na poto na sala livraison na poto voilà makamanga na sala na poto na moni réputation mabenga na wana na poto ezate seule réputation mabenga za nango
et qu'on a une compréhension à bino en tant que combattant puisque vous prenez comme sous la prenez comme sous vous voyez qu'il y a un problème le problème yo to ba congolais o ba ya na poto na kisasa awa o na la menasa bango aucun je n'ai quiconque a défi makambo na sala ngati ngana moko ya bino moko ya diaspora au contraire o ba senga nga service na randa bango toujours na koyi ko encourager ba beta mutite toza na démocratie muto ayebi ka na problème na ina batu na yeso ya beta ki batu na bakaneli ya ba beta ngala kati na yego muka nini na za na problème moko te au contraire ba congolais ki ba ya diaspora awa basepelaka na ngai na elaka bango nafandaka na bango wana problème ya transport napiaka ye moyen de transport donc oyo pili ozoloba wana eza kaka na makanisi na yo puiske mutu moko eza koyi kosite nga loba kaka ndenge bamesana na makambo ya lokuta bomesana na biloko ya balokuta bofabrike bolobi oyo Francis Kalombo atindaki babeta ngai na alaka kuna merci Francis Kalombo merci otindaki merci Francis Kalombo otindaki moto te toleki epai ya pasteur Guy Roger topesi ye motuna na yo epai ya Francis Kalombo. Ok, merci Papa Desde pour la parole au Pessinga. Ça fait colère de Matamingi na motuna biso, mais nous devons avoir la maîtrise parce que c'est la démocratie. Papa Francis Kalombo, j'ai deux questions à vous poser. La première question est que en âme et conscience, aux alliés moutou, aux un raisonnement. Comment na niveau na yo qui peut supporter quelqu'un oyo yebi yo mokoke? Premièrement, il a tué Tungulu et ils ont menti que yo oyebi qu'ils ont menti que et akufaki na sel na ye, n'est-ce pas, na oreiller na ye. Et deuxièmement, il a tué encore Chebeya. Ils ont menti encore pour la deuxième fois pour dire que Basu d'abord Souki Abasi n'a pas condom où ils ont utilisé Baché Pemeni à Sita Sakufaki. Et toi tu le sais que Ezalaki assassinat Oyo Moutoto de la Kabila à Saliango. Et comment toi tu peux supporter Moutou ya bongo vraiment? Otanga, Ozala Mayele, et qui supporte Moutou ya bongo azo boma, bande kono propre. Et connaissant même yo, oza conscient que Kabila wana kanambe aza étranger, aza congolais. Ça c'est la première question. La deuxième question, yo outi na poto, yebisanga ba tout ce que tu as fait. Babilo kono sa na vie na yo, yebisanga salaire les amis. Parce que salaire na poto o yebani. Avec tout ce que tu fais là-bas, comment tu peux réaliser le qu'on a alors que salaire ya poto o yebani? Yo osaka combien de salaire na yo mensuel? Est-ce que tu peux me dire les merci et pasteur Guy Roger Mutetale otuni mituna na yo Francis Kalombo topesio maloba pambate toleka les sous nande comme sous. Merci. Comment nous supporter Moutabomi Tungulu Abomi Boé? Ma réponse dans un vraiment me pousser quoi accuser Moutivo pour prouver que ça y est. La limité donc je vais être Kabila Koboma ni Matungulu ni Chibea. Chibea a été assassiné et nous condamnons cet assassinat et ça a été dit et nous continuerons à condamner et nous demandons que l'enquête Salama qui peut découvrir Nani Moutou Azali assassin et pour continuer à mener l'enquête si un jour vous voyez banana takanga qui est pris Mutango à Samba ils ont volonté na biso nyonso et toto kene nango olobi ke Kabila Azali congolais te na boye bisoka ke loko moko même Jean-Pierre Bemba Moutou Babunda qui na Mindoki atikala ko lobate kaza toza koyoka yo Moutou Azali penda challenger na ye atikala jamais ko lobake Joseph Kabila Azali étranger même tant que bandoma ka mbala liboso chef d'état-major Tshisekedi dans les cas naïe interdit Kabila nommé moi naïe. Donc le président Tshisekedi a signé un accord global et inclusif. Joseph Kabila la président à Congo n'a limité que yo a plus patriote et que bawe na kanet beaucoup so ba ka Rwandais mais la seule ba ke na boye pour azar Rwandais atika la golo bangote pour abanga na le mutu te bolo ba ke ya zobanga ba wa rubange lo ni pour ya la côté ya la awa be na ke tout le président Joseph Kabila. Donc à un moment donné, il ne peut pas avoir moins les gars, voilà, so il va vrai opposant. Donc c'est un faux débat. Merci Toleki na Motuna. Même Kabila qui
question ya mibale par rapport ya salaire nanga. En tout cas, na vous vraiment na expliquer ngata na sai na poto, na vamos faire la livraison, vous y avez bino mo livraison sur les barreaux futan de. Mais en dehors de ça, je suis un homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, le retour na salaire va député et yebana ndoka mobimba et to yebi yango ke to zala afuta na salaire te mais na député va futa ke o ba benaka émonument. Et monument ya député de dans $4,000, c'est connu officiellement. Donc et ça est le yanga il peut battre maintenant quand ça train de zinanga na liyo ko oyebake na tigala mo simba kesha l'état na gera ke lo mo mais je suis un homme d'affaires. Et dans le cadre de mes affaires, ça peut me permettre de gagner ma moyenne, tout comme on appelle. C'est ça les affaires, c'est ça la vie. Mais c'est bon, il faut Tazoua. C'est bon, il Merci et Francis Kalombo. Merci wana Francis Kalombo merci na motuna na réponse na yo. Toke na bande komisusu ndeko ya koti na numéro de téléphone 12 to pesio malobande to leki pa maman José Likembe. Allô, bonsoir Papa Diane. Bonsoir Papa Nabiso. Allô. Oui, Topesio. Tuna. Na Londres. Na pestembo na Francis. Bonsoir Francis. Nabanzi. Allô. Oui, Papa Nabiso Tuna. Francis Kalombo. D'abord, vraiment, d'abord conseil en tant que congolais. Na komoko. Na mokili komona ka le présenter ndona mbali mona liboso pour le moment peut-être so mona ka mais oye ko yela wana sima peut-être ko yeba ngo c'est papa tala mboka oli makambo zolo ba papa ezo pesa biso pasi na motema papa Francis Kalombo pourquoi oki ko sala makambo ndengwana ndeko na biso mobali ozo ko kotsa ezo mona na misu na munoko yo moko yebi makambo zela na ko yebi ke mwana na utaboye oyebi yango na motema na yo mais pourquoi tu kosa vis-à-vis bonde on a biso Francis mona liboso ndeko na ngai oyeboye ko mobutu angimaka te akokende lelo bakoma wapi oye basoro na yo te ndeko ozo comprendre ozo ko comparer viol ozo ba ke en Europe il y a aussi des viols oyebi ke viol wana ke ba maman ba na Kivu ezali pour viol moko programmé oyebi yango bien papa pourquoi on fait la comparaison de mon Francis tout ça comme on est dans biso congolais yo kela pe ba no congolais nous avons perdu plus de 8 millions de morts congolais Francis on a $7,000 de kona mbali na professeur à conseil tout cas biloko nous loba ozo comprendre na suki kaka ndenge wana parce que toza monte po ebi makambo nyonso toyebi na biso koza kokosa makambo oloba ozo comprendre mais keba ndeko na biso mbali pardon za congolais kolinga te qu'un jour donc ba lapido na Kinshasa na pe donc keba ndeko ba Kadhafi bandimaka te bakokende Mubarak bandimaka te eza conseil oza ndeko na biso merci Arma tout le monde va boniko arma tout le monde va voilà papa bien pourquoi ben c'est une vraiment hein oh merci mon frère merci beaucoup merci magnifique merci ndeko nangai oyo osali intervention na banzi ndoki na mobomi na banzi bazalaka na société boyebi ba collabolo kola ba Francis Kalombo bazalaka na mawa ya batute na azali kolanda maître na ye ndenge asalaka ba congolais mawa ko yoka yango ndenge nini tokende nanu epa mama José Likembe topesa ye maloba. Merci papa bozo kala malamu toza koyoka yo merci yenge na bino baso papa naza vraiment awana koloka motema pasi nalingi koyebisa mutu wana oyo bino bo invité soki oyo aza kolinga babenga ye honorable nzoka azali déshonorable et tout ça pasi ezanga na motema ya koloba likambo oyo ngai naza kobunda nango lobi lisusu nazalaki na réunion na bavictime ya guerre oyo eza kose passe epai na biso ya baviol oyo eza kose passe na mboka na biso parce que biso bavictime nani l'état congolais aza kosokipe na biso te biso moko toza kobundaka na nini makambo na biso bayeba dossier na biso alors nali
bamuze na ye Kanambe babandaki koya tango bakotaki na Kisangani baviolaki baviole bandeko na ngai baboli bandeko na ngai na tango wana mwana mobali wana kombo na ye ezalaki Kabila te oyo azali na motambo kala biso kombo na ye ezalaki Kabila te ezali kolanga ipo bana tozali na batemoin bana oyo ya ngai bazali batemoin famille na ngai eza batemoin bavoisin banani bassociation esali enquête oyo tokotisa dossier ezali alors ye alingi koyebisa biso ke moto wana azali kombo na ye Kabila nene mwana ya nze Kabila oyo na boye lokuta bandeko bazali wana ebele bazali wana ebele parce que bango nde bazi pouvoir alors bavictime bazali wana monoko ezali ficelé moyen baloba ezali te mais biso tozali na bassociation eza kosalaka baenquête eza kozwaka banini batémoignage bipai nyonso po nini oyo wana importeur oyo alobi ke yende Kabila yende mwana muze oyo aboli muze foto yeba te ke ye azali mwana ya muze nene bayibi nini identité ya muze babengani bana ya muze babomi bana ya muze bandeko nyonso ya famille ya muze alors lelo bavandaka balobaka ke nte ye azali mutu ya Katanga ebonabo non lelo akotaki Kisangani mwana na ipo azalaki te nani azalaki te ndeko ya muze ni ndeko ya sa azalaki Rwande awutaki wana ndeko ne Kabarebe bauti kuna baiko bonga biso na Kisangani babomi balangi bandeko na bango utu oyo kuna nini bakiko bonga bandeko na bango utu kuna muze yebaki yango te alors eko nini ye azali mwana na Kalombo wana azali te Congolais bazali batu wana batuti bazana banini stratégie na bango bandakala bakotaki na tango ya Mobutu kuna babali Kaduba bandeko na biso wana bozoka Francis Kalombo soki nani bozo constate mingi ke bazali balube njoka bana batuti oyo bayeko nyoko na biso na kati ya Congo oyo komona oyo ndako viole biso bazako admettre te ke na este nini bazako viole loni baviolaki lisusu loni babomaki lisusu nani gouvernement les en place hier Francis Kalombo akokotela gouvernement les en place mais akolobate ke baviolaki akokotela nde barwandais à chaque fois biso nyonso tosi toremarke ndeko na ngai chaque fois bozokotela barwandais wana bozokozwa te position oyo ya biso peuple oyo ndenge teza kolobaka bobani bokitisi Congo pokolobaka nini yango na ntango ya Mobutu topréféré tokoki kolela na Mobutu yango azonga tokopréféré kuti na Mobutu yango azonga elekeli biso ndeko na ngai lobi na ngai nanu ndenge nini mwana mobali wana oyo banda kobenga komanda ipo oyo aviola bandeko na ngai ndenge nini lelo akomi président de la république na Congo ya Kabila. Allô. Oui, nako répondre. Allô.
Ok, merci. Na répondre. Allô? 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 Nako répondre. Yes. Allô? Répondre. Nako répondre. Oui, répondre. Ok. Maman, Narigi d'abord na Lubaboui. J'ai l'impression que yo sommes pas Rwandais partout. Ata muto a Rwandais te, oso bongo ka Rwandais. Ngape lugo komisi nga Rwandais na makanisi na yo, bon ezaka yo, lugo sommes na biso tu ba Rwandais. Alors muto akosa ka baye ba ke na bilo ke bele lugo na bozo kosa pona nga. À ce moment-là, aux autres, ça fait pour la Kabila. Donc, ça ne sert à rien de dire ma Kabila sur le bas, aux autres, parce que dans la soki nanga mutu bayebi na mama nanga mama tika naloba te olobaki bayokaki yo nanga yo a démocrate ndima pete yo somona batuka barwandais nayebi te soki oza na problème na barwandais yango mutu nyonso yo omoni omoni eka rwandais nanga yo soki obengi rwandais alors namoni yo ozana na masolo na yo nabanzi mama na biso nabanzi mama tikanga naloba. Allô? Oui, nabanzi. Ah oui, tozali koyoka yo. Bon, nalobi hein. Ok, nalobi boye mama na an impression que azomona ka ba Rwandais partout. Soki nanga pa komo mona nga Rwandais, c'est que azoko faka musala nega ko kosaka bantu e monani sikoyo. Tanga lobi ke Kabila tanga kota ina Kisangani, komo ne alaki komanda Hippolyte. Na ko renvoyer susu mama ezaka na makanisi na yeto na ndoto na ye. Bino nyonso monde entier et monaki mukolo Kabila kota yi bazaki Kisangani. Balakisa ye directement, c'est la première personne balakisa ya sala interview na TV5 na ba télévision nyonso na ba CNN ba comédien Joseph Kabila. C'est le commandant Joseph Kabila. Donc tika la ko benga yi politique dès qu'à côté le premier jour la taille ma connaît na Kisangani, yo mutamena ki ba troupe. Donc à un moment donné, maman, va dans d'autres na makanisi na yo niveau fabriqué. Yango somo so fabriqué et ko simbaté et puis à raisonnement na yo. Mais quand ça va violer les vies, maman, nous condamnons le viol et nous condamnons le viol. Merci et merci et Francis Kalombo. Nous condamnons pas viol. Biso ba to vivre la maman ou bazo violer, na pas do bazo violer to ko bunda to que la bonne solution. Bino pas na poto calme. Biso même tout marché, biso mo to sensibiliser. Biso ba to voir la bango to so ma de ba ko to commander ba ko sala ko ina ko. Merci maman José. Merci. Ah maman, écoute ma maman ko sala maman. Ils a débat. La kisa de démocrate maman. Maman la kisa de Maman na biso José Likembe na banzi toza kutu koyoka. Maman na biso José Likembe. Oui, nalobi boye mama nakisa toza démocrate qui fait batuba loba, c'est ça le débat. Nalobi lisusu boye ndeko alobaki avant ngai nazo condamner viol mais nalobi ke bato bazo fala viol ba femme ka mikolo nyonso ba condamna ka bango pe mikolo nyonso ka ndenge se fala na poto awa pe bazo na incivil et que ils sont jugés, ils sont arrêtés, ils sont condamnés. Et personne ne peut accepter ma viol ba viol. Bino bo moni to no ko plus de la bango. Parce qu'on n'a pas de population au monde, donc on ne peut pas tolérer, personne ne peut accepter cela, et ce n'est pas du tout l'autorité, et nous luttons pour violer, diminuer, nous luttons pour violer quoi aussi là. Mais la pratique de la guerre, nous sommes émiqués, on va tout basali, boyez va tout basali, nous qui n'a pas beaucoup, boyez va tout basali, on n'a pas beaucoup. À un moment donné, mémoire de venir à la c'était. Nous sommes en train d'éviter Namboka, nous sommes et nous avons mis à Nabanzi, maman José Likembe, Tozali Kokende. Maman José Likembe, Nabanzi, débat Ezala. Toti Kaka Yomo côté. Maman Nabiso, José Likembe, Nabanzi, Zela, Bandeko Bazali Belé, ceux qui Kaka Tozali Kako Pesa Yo, Maloba, Ezali Malamute, Bandeko Bazali et Belé. Et nous avons dit, ça c'est bon, ma camoufle le bébé, on est là pour se faire des Rwandais. Mais finalement, on dit, on est là, on a une information, on a un autre naïo. Puis c'est pas, on a une autre qui n'a pas parlé, on a là, on a 100%, il y a un agi à 100% de père et de mère. Merci, Tokende. Merci, Francis.
Merci maman na biso. Maman na biso Joseli Kembe na banzi. Maman na biso Joseli Kembe yeba ke ozali na zela singa yo mon côté. Na banzi merci.